Nous sommes sur Dada International Télévision, chers internautes. Bienvenue chez nous. Voilà, c'est le choix de l'excellence. Babi, Batonio Swatalara. Dada International TV, Bazab excellent, Bazana Katia excellence. Voilà. Jeune Nabino Bolingara Mingi, Otozo Mimela Rabino, ba recette, ba découverte, ba découverte. Nefsa biso que ezanango eloko moko spécialité, eza biloko batunyo so ba liaka, mais sauf craquer kolamba ba ye kolaka. Voilà, lelo okolia ngulu lobole nini kaka même ngulu wana okolia ngona na façon mususu. Voilà, Thomson pe to lia kan mo ya ko kalinga mo ko lie pepe soupe mo sali bouillon mo ko ozu o sali ngo donc c'est un peu ça. Donc koyamba ba ekola kayango biso na International TV to sepela ekozala na bino pona ko mekampe ko partager elubu ata moko ko pesa na ba idée o eza recette ya fan na biso mi finitu mwasa mbongo na kata France recette kandenge otala biso nde to lamba abidada na sepeli ngapi na ngo salela ngai na mona ndenge basalaka dongo na nzombo accompagné na fufu. Donc émission auto dédiée yango na mifi nitu mwasi ya mbongo mwasa kitoko on dirait que ya France. Voilà, na sir na occasion OP ezala la mutu mususu pe akosepela akoloba pe akobenga on essaie bien sûr mutaza recette na e ke ya bengi to ko hésiter te. Tobandi mai ekoti na moto. Voilà, mai na biso ya moto pona koluka kotia nzombo to tesko yo mwa mungwa po nzombo za mwa musuni mo ya munene pe za musuni za makasi soki oyebi kolamba yango te nzombo nanga yango wana oyo mifinitu asenga ki soki oyebi kolamba yango te biloko ezala kitoko na komona mais musuni nango ekolemba te. Alors soko échoué bongo donc ata sauce ezaki elengi oko échoué kaka. Merci beaucoup à Ladi Mabilama des fois race taille américain papa na grâce na Keina Mabilama on dirait qu'il y a France balobi Ladi Mabilama taille américain. Voilà, dans une zombo nanga ezaka vraiment makasi na bandi ko kabola yango na ba morceau. Voilà, abandi ko panza yango en attendant nata yango na mai ya moto. Voilà, ba amoureux nyonso ya la bonne musique. Maintenant on va danser na paya ba misana kanampia kate avec l'artiste Fleur na les délivrer nyonso. Voilà, merci beaucoup pour na message, merci pour na commentaire, merci pour na nyonso ba partage. Vraiment na sepeli mingi na zaka fragile na mamba bolingo na Dada International na famille Bota. Merci toujours oye famille Bota, merci pour notre soutien. Na moni les compagnons de Dada International il va toujours réagir et ça la bien ce qui aux la moi 2 ou 3 personnes no balinga ko de vrai ndeti biso to na famille Bota linga rabiso to na les compagnons de Dada International linga rabiso to na bato ebele so na bandi ko tanga ba kombo et que ça la mabe oyo balinga rabiso yango tolobi merci yango ngana zakananga faible. Voilà, nazo kata nzombo wana kota mutu ezaki mwa makasi penza kota mukuwa ezaki vraiment makasi mais nga pe baki non yango eza muku ekolekela nga te nazo panza ngo kaka. Voilà, na panzi mbisi na ngai tala ndenge eza evimba ka bo monende nzombo ezaki vraiment munene penza pour atopesa ba montante to sombe biloko eza importante. Voilà, mtaliaka selon ba possibilité na ye selon ma coquille na ye l'essentiel eloko monto ekota na libumu na sisi na zumai oyo na sokolela ki yango premier tour on a fandisi ya kitango na banda kokata nzombo na ngai na zu yango na sopi mai wana. Voilà, na sopi yango parce que to tsaki mai na biso ya moto il faut koya kota yango mai ya moto. Voilà, mai na nga moto yango wana etoki na zu mai na nga ya moto na kei kosopa na nzombo na ngai.
voilà na sopi yango na nzombo mai nanga o na tiaki yango mwa mungwa na tie yango na sopi. Pourquoi na sopi? Nzombo ezalaka na bamafuta, ezalaka na bamwindu, nde bomoni poso nango mwindu wana na Kinshasa eza na réalité. Bato mosusu omona batiaki yango cirage to nini, il faut kosukola bien sinon te ntango oservir bato okomona bamwindu wana etelemi yango moni na tiango siko na moto etuka malembe. En attendant nazo profiter na bongisa pa épice nanga dongo dungu nanga yango wana babi foko lambaka dongo ba mama to lambelaka ba papa dongo biso non to balite pour être là ba papa ezate be ba mama bato baza ba fiancé bolambelaka ba papa ba dongo ezaka important même ka ba papa te mais et pas la biso pe fo luka toujours matata lieza la bongo te. Vous allez 20 ans mariage, ma tante lui fait ça là, tu vois là. Là c'était juste pour amuser la galerie. Non, c'est kaka mais puis nanga nazo présenter nyonso yango na tape aubergine nanga y voilà bépis nanga eza déjà wana matungulu nanga onakulambila. Bon séjour à Kinshasa mon ami, mon pote Arcade Bruxelles. Mon ami, toujours ensemble. Na bosani ote ma chérie. Moi c'est un bon na Kinshasa, Glody Mankulu. Voilà. Merci beaucoup. Wana bapima vers nangai, fei nangai, nazana ai, oyo na kulambila na sepela toujours kulamba cuisine nanga ezaka toujours na pima et na tomate ya mbumanga vraiment nazaka nanga fa na ba tomate boîte té mais ça dépend ya muntu ganga nanga biloka tomate boîte té ngalo bamba desu et tout. Mbote belé na mon ami, ma copine, j'ai tout j'étais sali na bosanité mon couple là vraiment c'est mon couple, il faut pas être jaloux hein. Ma copine Omega Nganga, 16 ans d'amitié, kutu ezalate. Omega Nganga ya Patrick Ntumba depuis la France. Je vous salue mes parents français. Voilà. Na pesi mbote belé na ba on sporta biso na Londres. Partout dans le monde entier. Merci. Bato à Londres, pe Bengi, Allemagne, merci. On a déjà na soko dongo na soko ki yango 3 fois pour na ndenge te ma balabala to ani langa poussière et puis moi banzela nango wana e bombaka salité. Allez na bandi ko kata dongo nangai voilà. En attendant, sauce na nini biloko na ngai eza na moto na tiaki yango moto amukie pour ceux qui est occupé moto makasi et que elembi en attendant parce qu'il faut na bongisa dongo et puis na bongisa et puis peut-être ekoki ko panzana na cuisine faut koza kaka na système ya temps yonga loba o eza ba inspiration ta kai panzambi pour non ça calculo nyonso ya maîtriser et puis bato balia baloba ke wow. So nzamba inspiré te non inspiration et uta happy. Merci na batonyon so ya Allemagne pour na soutien na bino ba héros dans l'ombre na ngana Allemagne na lingi bino mingi na Londres pareil États-Unis merci. C'est au petit tour aux États-Unis jamais to kobosa na tonton bonbon babi mukongo maboko pété puis Nganga j'étais sali en direct de Dallas donc mon vieux je t'ai sali on est ensemble toujours ensemble voilà. Si sokata dongo na zui ba épice nanga na bandi ko bongisa na bongisi ndembi nangai na bandi ko sokola ba aubergine nangai na bongisi na bandi ko kata ndembi nanga na okata ngo minene parce que na o mixer yango voilà na préférer ki lilo na mixer nanga ba épice nangai nyonso voilà na bongisi yango wana na bosanité ma chérie, ma copine française Kelly FK Cuisine toujours motonyo sana besoin de service traiteur na ndenga Kinshasa na lemba wana na Kibali pas française Kelly je beaucoup tika na Kibali na ndenga lemba so kitina arrêt garage voilà arrêt garage so tuninga ka et pas FK Cuisine ba ulakiso voilà poivron na tie poivron nanga na tie céleri na tie nyanya nangai solo nangai wana yo tala pe mbisi nanga na moni ezotoka déjà ndenge na lingaki voilà un peu na jus na kangere chaud pona kitisa ni nangai na boyaki epanzana na kangi yango voilà. En attendant nazo bongisa ba matungulu yango efandi wana nazo bongisa be épices nanga donc je Françoise Kele o rejoint ba recette nyonso so ke ba lambelio au lié pas Françoise Kele au tondi oza besoin samusa na fête o babule elo nyonso yo za nango besoin akulambela yo kuna service traiteur eza na boulevard nangai na
et nazwi mixeur nanga plutôt na sokoli yango na bongisi yango propre. Et là il faut toujours que bongisaka biloko soko lambi biloko bien et que cotiser l'auto et sa propreté et si ça rappelle appétit. Moi je le dis toujours que lia ebandaka na miso et c'est peut déjà toboyi que l'apparence est trompeuse mais quand même okozala un peu satisfait. Voilà nazwi mandembi na ngai litungulu nazwi ai nazwi be épices tanga nyonso déjà na présenta kibino na bandi ko mixer yango. Voilà na bandi ko mixer yango en attendant parce que abomona be épices na ndambo. Voilà be épices tanga esali bien ndenge na lingaki koto yo na continuer kokata tomate pour na sala yango esika moko te na ngaki esangana te. Voilà donc ba osangana kaka na nzungu voilà voilà. Et puis nangai ils a vraiment bien mixé na longoli yango pona mekampe kotia nini kotia tomate sorry vraiment kotia tomate. Voilà kotia tomate na longoli ba épices ya liboso c'est ça. Kuna na kina ju ba tomate nanga ya mbuma deka na ba no lamba kaka na tomate ya mbuma. Voilà nazui tomate nangai na tie nazui na mixer yango na ekokanga mixeur na ngai nakangi yango après yango pe na tourne yango esali c'est bon ndenge nalingaki. Voilà en attendant tant yango ebeli elembi kuna nazui nazo continuer kokata be épices na ngai nazo yemba na ngai nazo kumisa nzambe nazo beta masolo voilà. Merci à Montréal Anthony Salama, merci beaucoup pour les images, merci pour la réalisation de cette émission, merci à ma copine Nabo Santé Arlette Mukulu. Voilà, moi si kitoko na pesi beauté. Merci aussi na soutien famille nanga mobimba. Voilà, moi je le dis toujours, ma fan nanga libosé za ba famille nanga parce que na éviter ce batunios ba motiva bango boye na musala. Ndambe nanga na longoli mai na ngai ya moto ndenge na taki na mbisi na nyama na ngai plutôt to longoli mai ya moto parce que déjà elembi na talaki yango na moni ke elembi ndenge na lingaki nazwi na tesco mai ya moto na tie mai ya moto vraiment na tie mai ya moto na sopi plutôt mai ya moto na bandisco ko tia mai ya malili pona ko na bandiko tia mai ya malili pona ko sokola yango po ezalaka pe na banyama ntango otama ya moto omona banyama na nyonso ekobima banyama na nyonso ekebima ozokontinue kaka kobwanka soki olandela bien bomona mwa bilo mwa mikemike na tie lisusu mai ya malili après kotama ya moto nyama na ngai yango wana na tie sikotala nyama na ngai kitoko vraiment ezalaki nzombo ya bien vraiment ngamonaki ndewete ngani ngasoki ngamuna olamba ngamuna ke wenzi pona sabe bilo na ngande ngamuna ningi na bandisiko ko bongisango na mai ya na sani ya propre plutôt pona ko kabula ngo ozobongisa penza bien po misusu pe banyama msusu batikala na ndenga kati ozomeka mpepe kolongola mikuwa ozobongisa penza nyama na kitoko wana. Vraiment je dis un grand merci tant na silisi na sisiko bongisa nyama na ngai tala yango wana propre engo propre penza isali propre nde déjà na ngaki wana kuna déjà na bongisa be piste nanga na zwinzungu na ngai na ekotia na recho potokota na étape otolingaka étape préférée. Moi j'ai toujours dit je suis fan de la nourriture et puis nazaka fan na biloko nanga moko sinon lamba nazaka fan na che huile. Vraiment naza déjà na sengo pona bibilo nanga ebima bien huile nanga tanga chauffer na zui na tie ba dungu nangai na tie ba dungu nangai na sepela na salaboe mais ezaka pe na ba façon so sala oyanga na sepela lulu ezabri na bandiko balula ka bien balula olamba ka bien balula. Vraiment merci ebele na famille nanga na tiki yango tango ebaluki bongo na tiki yango et il faut pe elemba mwanda mpo yango pe ezaka makasi na ekozwa ba oignon na ngai na bakisi pona balola ensemble. Vraiment
bomona na okende na étape moko moko. Déjà na mixe ki bandembi matungu na mixe déjà bandembi ba poivron ba biloko na msusu eza kuna. Awa naza na bépice mosusu voilà. Na baloli po esangana. Voilà. Na baloli yango po esangana na matungu na monike esali ndenge na lingaki matungu na ngai elembi ndambu na zwisiko sauce ya biloko na ngai nyonso natiaki kuna natie ndambu na otia ndambu mpona natie nyama na ngai te voilà nazwi ndambu na baloli ndembe ezali poivron ezali céleri ezali na baloli na yo kozwa oba aubergine na ngai po yango na ngate etelema makasi voilà na ngate etelema makasi na bandi pe ko balola yango nazo sangisa ezosangana dongo do voi mama na ngai nzambe biloko aboye Yesu na ngai nzambe kamona za fan nango pardon vraiment na habité na tamo marinade nanga mokie voilà natie moi marinade na ngai mokie na baloli na natie mungwa te déjà beaucoup monde de la cuisine nga bo comprendre vraiment na baloli merci à Yannick Itovo le meilleur coiffeur Yannick Itovo merci pour ton soutien vraiment na tiki et donc moment de banzo ebimisi ha ba mafuta na ngai toki na baloli be piste na nga penza ekoti ekomi ndenge na lingaki dongo na nga ekizala ya zei makasi te donc ata mutalia dongo te même sister na nga Princilia kanda mama pasteur alia dongo te mais par rapport ya recette oyo na moni allié pe asepeli nango makasa bi ndenge ulamba boye no lia boye kitoko nga bien kulamba ba ekulaka cuisine pe ba changeaka vraiment je me soupe na roya ala lambi ya 100% zei okendaka on a ba benda nguna sani bala quand pas batute par respect na sangisi be biloko na ngai nyonso ensemble après na jusqu'au nyama na ngai na tie pour na balula na sangsango ensemble voilà azui nyama na ngai na sangisi ensemble voilà na bandi ko balula yango po ba nini dongo na ngai ba episo na taki liboso e mekampe kusangana na nyama pe sengaka ekota be episi bien po ezala bien on etika ki moi sauce tanga ondambu ya be episo na mixaki liboso na zui yango na tie yango pona ko sangana après na ko balula po nyonso ekoma gumoko voilà awe na zui na ekozwa awa nyanya na ngai ana ona tia pimate na ekozwa nyanya peza makasi balia na bango mobesu pe bato msu balia na bango mobesu solo plutôt bato msu balia na bango mobesu mais je peux tchon na biloko esenga elemba biloko nyonso so deja lambi na biloko esengaka ezwa nini mususu couleur mususu voilà na jusikoyo na sangisi nini na ngai ba dongo na ngai nataki na ba épices na ngande to bande na recette liboso après na zui na bandi ko balula yango po ese mélange bo monde na zo dongo na ngeza ina se na tifo ko balula esangana et ça la bien mais kozala toujours prudent na cuisine parce que ekoki pe kokoma epanzani tanga kolia ole ba pousser à pamba na zui tomate na bandeli na tie yango na tie tomate na ngai na sangisi voilà na tie tomate na ngai na tie déjà biloko na ngai nyonso na sangi na tie tomate na jusqu'au marinade na ngai na plutôt dans des causes marinade na ngai pour déjà na tie ki moke pour na dongo jusque là na tie mungwate bato babanzenga na debi ba comprendre tant na baloli po esangana na bagu ya liboso na oyo musuni pe il faut ekota mungo na tokisaki na yango je crois bien tant na sopa ki ma ya moto mungo nyonso pe déjà ki ne nango po na sukoli nyama na ngai 3 fois voilà na zui Nathalie biloko na ngai ezo sangana et puis sauce et be épices plutôt et bimisaka moi mai yango moni mo ba mai wana pembeni voilà na tiki yango etoki ndambo moni ndenge mai ebimi non na tie mai te ezakaka mai ya ba épices na biso épices ebimisaka mai viko na chaki tomate et puis na ndenge na mixaki biloko na ngai voilà na tiki yango ndambu ebandi kotoka wana ebandi kotoka voilà na profiter pe
na tali boye namoni biloko na ngai ezotoka nde nalingaki na ye kotala yango lisusu ngoro na nde bien nanga na kafa na biloko nanga na bina zipa ngo etuka malamu. Après na ye kotala yango boye namoni ezotoka vraiment bien nde nalingaki vraiment nazwi na bakisi sikoyo mai pour elembisa et puis ebelisa batomate na ngai natie piment vert na ngai natie piment vert. Après nazwi na zipi nzungu etuka po biloko na biso ebela ye kotala boye ngo le goût de ça non 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 c'était vraiment waouh. Na zipi lisusu na ye kotala mai ya mukapara erataka te vraiment nazwi na tie natali yango kuna yango etoka nango malembe na finiki. Après na ye kotala lisusu ngai elobi nzambe na bomoi yesu biloko ezotoka ntunga kitoko. Natali bobergi na ngai namoni kabwe na fina kabwe namoni kelembi kitoko na baloli mpona meka mungwa nayeba soki nani bamarinade wana ekokisi mungwa mpo nyama na ngai ezalaki mpe mwa ebele mpo mosusu mpe ezalaka nanu boye. Après soki mungu ekoki te nde nakoyeba kobongisa. Nazobongisa kaka nzungu na ngai nazobongisaka nzungu na ngai nabongisi nabaloli biloko na ngai soki mpe banzi kobela ekangamaka na se ya nzungu. Faut kolandela kaka cuisine makasi mende nazomona déjà aliro ezokende non 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 déjà ezokende na kobela mpona komona pena mpe bomona mpe ke bepice na ngai sauce na ngai ezwi couleur mosusu. Voilà na tali boye sauce na ngai kitoko vraiment makasi déjà biloko na ngai ekomi presque prêt. Voilà nazotika yango kaka ezotoka mwa mai wana ekita parce que nazalaki na besoin nango mpenza te nakitisi na nini yango awa nazwi nasali semoule déjà ya pembe emo nasepela nanga semoule ya pembe ça dépend ka ya biloko naye kotala boye natie mwa mungwa mokie nazalaka vraiment fan na mungwa te mpo mungwa mpe ememela biso bamaladi ebele. Nabongisi mwa mokie mpo na mungwa esangana ekota na biloko nyonso. Merci na Yannick Tovo, meilleur coiffeur, pour notre soutien, pour notre partage. Vraiment, Yannick Tovo, d'Abi Yann Coiffure. Mon tout ça a besoin de coiffure, maquillage, na monga, flana arrêt, chambre froide. Ake pa Yannick, na zipi biloko nangai. Voilà, na patienté, lisusu, na ekota, la encore ce qu'on lamba, monte ma pesa la ka, un tableau nangai. Et ça l'indenge, na lingaki. Après, Nathalie Bilo nangai, na monique. Ebeli nakiti nazwi nakangi risho na ngai po biloko na ngai ebeli nakitisi yango na bandiko tsango na basani. Vraiment merci ebele na bato nyonso balinga ngai. Merci na Thérèse qui laisse ma fille Choré. Thérèse Salama, je t'aime beaucoup. Merci à Anthony Salama pour la réalisation de cette émission. Merci na soutien nyonso bandeko danga, ma grande famille Kandakanda, Fatou Kandakanda, Ali Kandakanda et Afeza Mastak en direct des États-Unis, Princilia Kandakanda, Ornella Lavray, Hortine Chako, merci à Feza Kandakanda, Ramsès Kandakanda, la grande famille Kandakanda, Mariam Kandakanda et Baby Kizito, merci na bino nyonso, merci à Célie les cadets, merci à Eli Luku, merci à ma maman chérie, merci beaucoup na famille Watu Mobimba, merci famille Ngongo, de gros bisous na bayana nyonso, Darius Ngongo, Kams Ngongo, Joyce Ngongo mon jumeau, merci na ba famille nyonso o balinganga mingi biloko na ngai ebeli so nzamba zongi te tokutana prochainement na numéro mususu ya émission. Bon appétit na bisaki bino oyo ezalaki recette ya ndeko na biso azaki na France asengaki bino pe boko senga tokolambela bino eza na problème te na loba so tozozo kama kasi boye eza po bino bozali. Donc bon ce qui bino bozate to sala elubute mais lokwa to sali pona ndeko na biso bino pe lobi o akosala comment tozanga te so kalingi na pe libanga te tokolobela te mais so ka lobi ba yeba keza recette nga tokosala yango. Merci, abonnez-vous,
commenter, partager, liker et tout. Et ça là, bien makasi. Soyez en bazon te prochaine. Bye bye.